La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Salut, bonjour à tous. Mbote la bande sur Bolanda Biso. Salut à tous les abonnés de Irsil Boteloa TV. Topesi bino mbote esika nyonso oyo ezwami bino. Mbote na batu nyonso o bolingaka biso tolobi bien ba o bolingaka biso. Donc ba o bolingaka biso ba oyo vraiment botiaka biso na mitema, veut dire ba o bopotaka biso vraiment na mitema na bino. Alors mbote na bino esika nyonso bozali. Car en tolobara toujours chez Irsil Boteloa TV. Bonjour, bonsoir. Yango mingi edepandaka na ero kolanda biso do na ero kolanda Irsil Boteloa TV. Ndoko yebo kozwa bonjour, tope okozwa bonsoir. Lolo toye kolobela likambu oyo, toye kolobela nazalaka wana toujours pona ko répondre ba question na bino. Nazalaka wana toujours pona ko répondre ba commentaire na bino. Eza na batebele balobi, tozi ba remarque ebele batebele balobi Irsil Boteloa TV. Pourquoi on répondaka ba commentaire te? En tout cas, na yaka liboso na bino pona ko répondre ba commentaire na bino par rapport ya ba analyse to salaka. Analyse nyonso to salaka to yaka na réponse nango kaka na émission. Alors lelo na préféré na préparer ki penza ko ya ko répondre na ba message o tozui topé ba commentaire o yebele tozui concernant Papa Alain na bananaye. Alors, tout le monde qui ba vidéo zo circulé na réseaux sociaux que maman na biso Cécile Bilonda azongi Canada. Alors, selon ba information balobi que maman Cécile Bilonda azongi na bana ya Papa Alain mi balé ya basi. Eza vrai to eza faux. Ba commentaire ezo circulé tellement ebelé na ba vidéo ya maman Cécile Bilonda. Ba commentaire ezo circulé tellement ebelé na vidéo ya bana balobi que bana bazana chance ya kozwa Mama lokola Cécile Bilonda. Alors, ba commentaire, ezalaki tellement ebelé na bato ebelé ba commentaire qui bato ebelé vraiment batindela biso voir même ba message et puis bato ebelé ba luka ki bayeba. Est-ce que c'est vrai? Maman Cécile Bilonda a voyagé à Zongi Canada na bana ya Papa Alain Mabana to azana na Kinshasa. Yangonde message oyo ko partager elongo na bino na mokolo ya lelo. Kande tolobaka ba bonjour ba bonsoir. Alors yango dépendaka vraiment na air oyo okolanda Irsil Boteloa TV. Na air okolanda biso ndoko yebo kozwa bonjour tope okozwa bonsoir. Mes salutations à maman Nabiso, maman Yvonne, princesse Allegria, en tout cas, ba dédicace na yo ici kozali, nzambalola pambola yo, pe abatela yo, sans oublier, Madeleine Aiketa de mon cœur, muto atela ranga veut dire, ba j'aime inaye penza ya malunga, alors nzambalola pambola yo, esika o zali, muto atela ranga toujours ba cœur. Wana pe koto to moni linda beaucoup ya ba linda, grâce yampoi, boza vraiment ebele ba o bolingaka Irsil Boteloa TV na pesi bino ba mbote esika nyonso bozali. Toye kolobela likamba Papa Alain na ozala mulaite na ozala vraiment mukuse na teli bino video mupanzi na sur bolanda video o ezo circuler poto kolobela marambo tozolobela lelo eza à travers video wana obomoni na teli bino mupanzi ya ngonde tozolobela. Mwasi ya Papa Alain azongi to azongi te. To moni ba video nde bazo tambola nde ambemaki pe glacière à biloko ba ekotika ye na aéroport et lobby azaki na live ya ndeko na ye moko ya mobala mataki live to monaki ye pa mataki ayaki koloba pe o esengela ke loba malheureusement na zoela ibino parti ya live wana te lobby.
selon information toyoka kike mwasi ya papa Alain Mabana il faut bakende kosala religieux na bango na Dubai wana ezalaki selon information alors eza na batebele o bazokomela biso pe pona koluka koyeba eske projet na bango ya kosala mariage na Dubai projet wana eza kaka to esili eske ba osala religieux ndeka basala ki civil na coutumier esili bongo to ba osala religieux lelo Irsil Botelo TV aza awa pona ko répondre ba question na bino nyonso ba commentaire na bino nyonso ba question na bino nyonso en tout cas lelo toza wana pona ko répondre bino alors tokutani après pib Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Wana boti kolanda ezali bongo pub ya Gavke bandeko nanga Gavke efongoli ba opportunité ebele Gavke eye na ba makambu ya sika ebele makambu ya sika lokola bandeko o baza na posa ya bana bandeko o bakoma na âge ya ménopause ozobota te ménopause esi ezuyo okomi na ba 60 ans 62 ans 50 ans oza na besoin ya mwana zoya te en tout cas contacter kaka Gavke na mbongo mukie ozwi solution ya libela donc ndenge bozoyoka na pibi bazolo ba Gavke bika libela ezape bika libela na ndenge ya solo don na ndenge moko ya lisekite contacter Gavke ozala desite ozwa ba solution na ba problème na yo nyoso oyo oza nango wala na signaler bino ke bazo sala pe bazo sala makambo nyonso donc basi o bazala koza na posa ya mwana ne oza ka ndenge zalaka oza na posa okendeka batia o semence na libumu ozwa zemi en tout cas contacter Gavke ozala vraiment desite na ba makambo na bango nyonso oyo ba salaka. La famille tobeta lisolo papa Alain Mabana tobeta lisolo ya bana na ye tobeta lisolo ya mwasi na ye ba commentaire ezo zonga kande na efsaki bino tomona ki biso nyonso video ya ngwana na tsheli bino mopanzi balataki ba Adidas bakendaki aéroport pona kotika mama Cécile Bilonda oyo asali déplacement topé azoka na ye Canada pona quelque temps seulement. Bandeko ebele balobi ke te a voyager na bana ameka kokende na bana a voyager na bana kutu ndenge eza wana bana bakei Canada bana bakozonga te en tout cas pona lelo papa Alain Mabana akende Canada eza ba procédure papa Alain Mabana aokende Canada teka mbala moko boye ake Canada il faut le remoto yeba ke eza vraiment ba procédure bon montango babala naka mwasi auti Canada mobala auti États-Unis mwasi auti États-Unis mobali aye babala ni basali mariage ko voyager ezara problème ite mais ezwaka temps ma mwasi ya papa Alain il faut akende azonga na mboka na bango soka azongi kuna il faut amema ba document o ezolakisa ke ye na papa Alain baza lié na lien moko ya mariage donc il faut amema ba document o ezolakisa ke ye na papa Alain babalana bozela nazoluka yes il faut amema ba document o ezolakisa ke ye na mobali na ye babalanaki à partir ya ba document wana nde ako déclarer mobali na ye
Ça se passe comme ça. Donc, à partir ya ba document wana, ndeye ako déclarer mobali na ye. Nde ako sala pour que a déclarer mobali na ye. À partir ya ba document. Donc, elie koloba te que ceux qui moi si ceux qui sundia ta umelaka, ceux qui moi si nani obaya babalaka ya umelaka elie kolakisa te pe que papa Alain ako umela to pe ako umela te. Et ça c'est lo bango mibale nde basali ba projet na bango. Eza bango mibale nde basali ba projet na bango bako umela ou pas wana ezo dépendre na bango mibale. Alors na répondre ndeko Christelle Moussenda. Na répondre ndeko Christelle Moussenda. Question na yo tunaki pour na papa Alain, est-ce que papa Alain a voyager toi a voyager te papa Alain AGC Poussani tia voyager tia zilaka 5 ans que voyager ezo dépendre na Cécile Bilonda. Ceux qui azongi Canada tanga ko réclamer mobile tanga ko déclarer mobile na ye peut-être ba visa ba makambo na so ezanango facile lelo to koma mona pe ba voyage à Canada et comment nango facile ba agence belé koma makambo belé et koma mais po ba pesa ye mukanda mbala moko po azala na facilité ya kozwa mukanda et senga ka mwasi a déclarer que mobile na ye ba balani na Congo et c'est par lande a ozala na facilité ya kozwa mukanda mbala moko. Nasi parti oyo, bo comprendre pona bandeko batunaki, papa Alain ako voyager lisusu te, papa Alain kuto balekisi etanté. Balekisi etanté. Yena mwasi na ye bayebi eloko nini o ba osala. Tala nganda na omona ba video na bango na réseaux sociaux. Toya ka to pesa ka conseil ka poto pesa conseil to pesa conseil na mama na biso en tout cas ba blo musubo sala ngo ya ko bomba ba blo musubo sala bwe mais to yebake eza bolingo na bango peut-être eza bolingo na bango mwasi mso sala ba ne belé avanda na mobali te mwasi mso sala ba ne belé azaki na posa abana na mobali ne po abimisa bolingo na bango na éclairage to lo baka na éclairage po ezalaki na molili. Alors ba place wana même nga moko na bande ko mituna na bande ko loba meton avant zinga mona sali ba analyse personnelle na lobi non eza ndenge na ye peut-être moi si au CP la bongo abana abande ko CP la na makambo mwasi na yo sala te peut-être alinga boya alinga za peut-être mutali boso o alinga lobela mwasi na alinga za mutali boso o alinga boya ba publication o alinga boya ndenge mwasi ne azoko s'afficher na réseaux sociaux na tela bino video moko na otengo mupanzi bolanda video moko na otela bino a mupanzi tolandango na boke binyoso bolanda video oyo bakendaki kotala tombe ya mama ya papa mama o aboti papa Alain to loba mama o aboti papa Alain azaka lisusu na bo moite bakendaki ko visiter epai wapi o bakunda mama bokilo na ye. Alors mutu saka mesana na ye ko filmer mutu mesana caméra ezaka ndenge na ye oye a mesana bomona ki papa la azaki na ye content malgré ndeko ya papa le azaki content te mais bomona ki papa le ye moko azaki content ataliti ya ba filmer ba lobi na bangwana esili. Alors eza nango ne nga na remarquer eza ndenge na ye na basi mususu si Bilonda aza bébé aza mwasi o aboti pe déjà bana ayebi parcours na o aleka nango peut-être parcours aleka nango ezala parcours moko ya ba complication peut-être ezala parcours moko ya passe peut-être ezala parcours moko o elelise na vie. Alors tanga trouver bolingo na ye bolingo motema na ye alors ye moko azo sepela asalela biso nyonso o azo sala na réseaux sociaux Ezaïe a trouvé bolingo na ye, a trouvé motema ya motema na mikuwa na ye. Alors yango bomoni azo publier na ye aza na esengo ya kolakisa mobile na ye na réseaux sociaux. Alors tolanda video on otila bino mupanzi telanga j'aime, partagez-lenga na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez-lenga partout. Nzamba lola opambola tolanda video on atili bino mupanzi tolanda. Biso toza wana cimetière de baokata mabidi bien que bon mais ça soit ça son oncle, sa grande sœur qui est devenue sa maman. Bino batu botunaki yo bido na babokilo yango yo.
suis venue voir ma belle-mère, ma défunte belle-mère. Sa place est ici. Dis-moi, Marie. Voilà. Mon très cher mari. Le mari le plus doux du monde. Bah, triplé. Wow. Yali comme malheureusement, c'est la volonté de Dieu. Vous qui avez demandé, oh, Tolingi vidéo na Bokilo, Bokilo nanga Sakufa, Bokilo nanga Zakasu Soute. A remplacer les gars Bokilo, pour battre notre. Nasir bandeko nanga bandeko nyonso bolandaka biso bandeko balanja Irsil Botelo TV touti kolanda na bino video wapi epai wapi o akendaki kotala tombe ya mama Bokilo na ye. Normalement, quelqu'un qui a la vidéo, mais à sali vidéo, à tel biso na réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que, batebele ba tout na mitu na batu musuba lo barake non, famille ya papa Alain et lingara Cécile Bilondate. Batebele ba lo barango, famille kuta mobali ba yebiote. Oh, famille kuta mobali ba lingara ote. Yango bomoni peut-être à travailler na pression wana, ya oye la rabiso ba preuve nyos na réseaux sociaux. Bomoni a tombola ki commentaire moko ya ndeko moko alobaki ke, la kisa biso pese la biso pe vidéo ya yo na Bokilo. Donc, et lobby déjà est belé pour moutou asenga vidéo. Na c'est là pe vidéo ya yona Bokilo. Comme marambezo lo ba na réseaux sociaux, yango bomoni peut-être azotara tara ba vidéo na ye. Na kolakisaka batu ke akuta na rape na baseme ki na ye akuta na rape na Bokilo na ye. Alors pona likambo etali makambo ya voyage ya bana. Wana bandeko bolandanga très bien pour na posa lisu ya ba question oyo ezonga lisu il faut to avancer na makambo so toza ba analyse ebele ya osala toza vraiment na ba analyse ebele lundi serré déjà ba ceinture bon d'abord serré déjà ba ceinture na bien serré vos ceintures pour lundi toza na ba analyse ebele toza na ba matière ebele toza na ba makambo ebele otoye la bino awa na mokolo ya lundi. Alors to silisa na bino likambo oyo bo fongola pena mato bien bolanda pour que ba commentaire et landa biso lisusu ebelete pour que ba question et landa biso lisusu ebelete na WhatsApp. Alors to landa na bokebi nyonso ya ona oloba na bandeko bokoti na chaîne na biso so ezambala liboso o visiter biso en tout cas partager biso na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger. Mais quand partager biso partout émission o ekomela bandeko ebele baye ba problème yango ezoleka ndenge nini eza ndenge nini. Et quand vous abonnez pour que o ratete analyse autokoyendo pour na o ratete tango vous abonnez ko bosana te activez les biso cloche de notification. Donc cloche de notification nde e ko permettre yo prochainement tango to yana ba analyse na biso olanda biso bisika nyonso okozala yango tango s'abonner directement activer cloche de notification. Aimez le biso vidéo nzambalola ako pambula yo. Tokota na mozindo ya likambu ya bana. Video na tela bino déjà mpanzi kande na efsa kibino babandaki kokende na aéroport tomona ki ba video ndenge zo circuler. Alors batu balobi ke mama Cécile Bilonda a voyagé na bana ya papa Alain Mabana. Batu muso balobi ke non papa Alain Mabana bana ya papa Alain Mabana bazolinga Cécile Bilonda pona voyage bana ya papa Alain Mabana bazolinga e baola kse bolingo pona intérêt. La famille ba remplacer ka mama te, oui c'est vrai. Ba parents baza ba être moko
okoki ko remplacer bango na mutu te. Oui, c'est vrai. Wana to boite. Eza na commentaire ndeko moko alobaki ata balakisi ye bolingo, ata basali nyonso, akokanaka na mama na bango te. To boite, mama ba remplaçaka ye te. Wana to boite. Mwana ya papa le moko apostaki, autaki ko poster photo ya mama na ye. Batu batiaki ba commentaire ebele pour dire que bobandi kaka sikoyo bobandi a répondaki sagement alobaki na ba réponse na ye akomaki ke mama ba remplaçaka mama te eli ko lobate ke soki papa na biso abali to bosana mama na biso histoire et ozala kaka le même. Oh papa na bango abali oui aza mama na bango. Il faut balakisa ye bolingo. Aza mwasi ya papa na bango. Papa Alain Mabana akufeli mwasi avandi pendant 3 ans sans mwasi. Mwasi na ye akufa depuis 2022. Aye obala na 2025. Avandaki pendant 3 ans. Oh, même pasteur Marcelo akoki osala te. Bouto yoka pasteur Marcelo azobala le 23 nasir. Boza informé, ceux qui ont informé, ceux qui pouvaient dire moi c'est un côté. Kita na ba vidéo na biso assez, j'espère que sur l'équipe des vidéos et lundi eza vidéo ya moi si ya papa ya moi si ya papa Marcelo o azobala. Donc ce qui pasteur munene le quoi pasteur Marcelo avant dit une année azobala ayebi elakisi nini libala elakisi nini après qu'on perde moi si ayebi ka kotika la bongo te tant bakundaka biso okundami okei les restes ezara muto otikali na ye yenda koko décider na bala lobby to na bolingwa moi sinanga na zela pendant quelques années to muto akotikala ndako décider. Mais Bible ebisi biso te ke soko bali mwasi akufia au faut la 10 ans pour obala mwasi. Non. Papa Alain quand même a 8 ans ya kovanda 3 ans. Na loba likambo so na lobela toujours likamba papa Alain na betaka toujours siete na likambo pona bandeko bazoloba asali mabe mwasi akufika kala mingi te papa Alain a vendu 3 ans. Zoba 365 jours fois 3 combien? Aza mobali ana ba sentiment azananu papa la azananu papa la na kokisi ba 60 ans je pense pas. Donc azananu ezate ke opo bana bakola za na bolingo te ote fala zoka mwasi mo babando sakana na bango e bongo soki azui maladie ezali soka le bazo mwasi o akondima bazo eka basakana ba bala ete. Vous voyez mwasi nini kitma ebele. Ba commentaire ezaki tellement ebele ya bandeko lobake non pale asali mabe papa le fala zora mwasi bako maka ko bimaka na bango mwasi nini o alingaka linga mobala zoeka bako maka ko bimaka na bango ba bimaka na bango kaka abala ete. Non papa le esi abali esengele kaka bala bana na esi bakoli sesi bilonda paza na bana na o bakoli soki nzamba kopesa bango mwana bango mibale baboti so pe nzamba kopesa bango mwana te baboti pete mais o est important mwasi ana bana na ye mobali pe ana bana na ye bana na bakoki jamais kolinga mama na bolingo ya hypocrisie ba osala ngote soki lelo bomona mwasi ya papa le a osala effort to mona ba video ndenga zo saka na bana kota na page na ye komaka bilonda omona ebimele wana mamu bilonda obima wana aosakana na bana papa le ana posa a gagner motema ya bana wana ako remplacer place ya mama na bango motema place ya mama na bango te mais a gagner quand même motema na bango tant que mwasi ya papa na bango bana na bayebi ke mwana mwasi na nde mutazo pesa papa na bango esengo soki lelo bango baboyi mwasi ya papa le papa na bango aozana esengo te. Papa na bango a honoré maman na bango avandi pendant 3 ans après liwa ya maman na bango a honoré mwasi na e. Combien de mibali bakufela basi akufeli mwasi kana matanga kutazana mwasi mususu ata soki bazalaki ba makangu mais a honoré quand même mwasi na e 3 ans aye kobala a honoré mwasi na e. Alors bana na bana droit ya kolinga mama wana botika koyana ba makambo boyaka nango na réseaux sociaux ba live boyaka nango ba commentaire boyaka nango ba émission boyaka nango pona oya ko bebisa mitema ya bana bato. Non
Maman Cécile aza maman na bango. Soko bali mobali aza na bana directement bana wana bakomi ya yo. Soko bali mwasi aza na bana directement bana wana bakomi ya yo. Lelo soki mama na soki Cécile Bilonda lo bien mema bana ya papa le na Canada et ya problème ité bana na ye moko Cécile Bilonda bana Canada. Soko bien mema bana ya mobali na ye eza problème ité baka bana na ye. Tala bolingo eza goût na yebisa bino amour eza goût so kutana mutu mobwe ayebi valeur nango so kutana mutu mobwe ayebi yango so kutana mutu mobwe alingi yo lolenge oyo zo lingela ye bolingo eza peut-être bino bo mona ka ozo sala na réseaux sociaux oh peto ba commentaire na mona ba commentaire rebelle. Soki na page na yo mona ba commentaire ebele peto bayeye yo poza kakabu eza vi na bango ya boyebite elo ni les otinda ye aplibiye bongo eza vi na bango bana na bakoma bana oyo ndeti ndeko akomaki bana oyo bakobalukela yo bakobalukele par rapport ya nini bino nde bozokota bana wana mulimo mabe ya kobalukela peut-être bana na bango moko kati na bango bana mulimo wana te ya kobalukela musu bango mo bana mulimo wana te mais biso moko toluka tokota bana batu mulimo moko bwe bango bana ngo te biso nde tolinga tokota bango ango et à kitoko te. Bref, maman Cécile Bilonda azongi Canada tote tomoni ba vidéo circulaki jusque là yé moko nanu a posté te tomona ka bato bazo commenter ozongi osali bien zonga pena topema osali bien ngo zongi topema tomona ka ndenga zoya ko répondre na ba commentaire ke nazana bino nazongi te nazana bino mais sorry excusez-moi tout le monde ndenge ye moko azoya ko commenter na zongi te nazana bino nazongi te nazana bino mais jusque la vidéo wana nan toyebi te akei te bakendaki kotika mutu to ye moko akei po to monaki balobaki na bango ba bon voyage to monaki balobaki na bango ke bokende malamu toyebi te est-ce bakei Dubai po na préparation ya libala religieux o toyokaki ke ekozala na Dubai est-ce eza préparation to eza préparation te est-ce bakei déjà po na masola Dubai to bakei po na masola Dubai te alors toyela bino suite oyo na mokolo ya mercredi ndeko s'abonner na chaîne na biso activer biso cloche de notification pour que ozo suite ya dossier oyo ya papa Alain Mabana na mama Cécile Bilonda totika ko ya ko fingara mingi na réseaux sociaux mutu na muta yebi ndenge nya memela bolingo na ye mutu nsozo bomba bolingo na ye mutu nsozo bimisa bolingo na ye l'autre fois na lobaki mama Cécile Bilonda meka mpe ko sala mwa ko doser surtout na mwa ba bizi wana talaka biso toza ba africain quoi talaka bana pe baza déjà wana bakoli baza déjà bana basi lobi kuna ba ozwara ba boyfriend ba mona ka bongo eza penza propre mingite alors yango pe na yeki kosola likambo na bino botika bango basala pe vi na bango soki amemi bana ya papa Alain lelo na poto eza nango mabete aza mwasi ya liboso te abali mobali azana bana donc faut linga bana on atabo mona zo sakana na bana na boka azo flatter bango c'est normal il faut afflatter bango pour que a gagner motema na bango eza te ke te mabe c'est normal. Donc, eza pena normal, il faut alinga bana, il faut asala oazo sala pour afflatter motema ya bana wana. Donc, pour afflatter motema bana wana, ese nga bazala kaka ndenge oyo azo memela bango. Alors, merci beaucoup na bandeko bolandara biso, merci na bandeko bolandara Irsil Botelo TV, nzamba lola pambola bino batu nyonso o bozala wana pona ko soutenir biso, nzamba lola a pambola bino. Kande tolobaka na bino soki eza mbala liboso koti na chaîne na biso, s'abonner, commenter, liker, partager sur na Facebook et pourquoi pas ou partager na Messenger, pourquoi pas au de la lien na WhatsApp, panza ba lien partout tinda na ba WhatsApp partager partout nzambalo la ako pambola bino. En tout cas ngana bino tokutani mbala ya sima soki tata nzambe azongite. Emelenga video ekolongola nango eloko te soko eme video. Ekolongola nango eloko te soko eme video donc emelenga video oyo euzala malamu mingi tokutani à la prochaine occasion.
occasion. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.